Bonjour, bonsoir, partout bozwami, oeza cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV aka pamba te, cuisine Yannick TV aka soki amoni likambo ayoki ameme libino. Avant komanda émission na biso topesaka merci na Seigneur. Vous abonner nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Balobi kolala kolamkeza habitude te ezaka kangolu ya Seigneur mde makambu. Abonner nanga na mukolo alelo vrai na nga na memeli bino émission mususu ya kitoko parce que cuisine Yannick TV apesaka toujours ba conseil. Cuisine Yannick TV amemaka pe cuisine Yannick TV alukaka toujours tozala à l'aise. Nazo sala toujours musala nanga pona bino ba vrai ba abonné nanga bokota s'il vous plaît. Bo fon la ba ordinateur, bo fon la ba télé, bo fon la ba portable, bo landa émission ni na memeli bino na mukolo ya lelo. Émission na memeli bino na mukolo ya lelo tellement eza kitoko live na biso avato banda live na biso photo comme 20. Soki tokomi 20 na pandi liboke. Bokota ba mama bokota ba papa langa bokota bolanda émission ebandeli tisuka nzamba lola kopambola bino parce que bofutaka ba courant na bino, bofutaka ba wifi, bozo futa ba mega, bozo préférer kotala pe cuisine Yannick TV. En tout cas na ko senga ba merci partout bozwami eza na ngone effort à cuisine Yannick TV te ezaka kangolu ya Seigneur. En tout cas na pesi ba merci na priaka trop pona bino ba vrai ba abonné na nga bandeko na nga nzamba lola apambola bino. Na moni ato komi déjà 14 tozo panja liboke na biso s'il vous plaît bo s'abonner. On a s'abonner te na chaîne à cuisine Yannick TV. Ce que je grâce à côté la chaîne à cuisine Yannick TV, s'il vous plaît, au s'abonner pour recevoir encore des émissions à Kitoko à Kitoko. Balobi cuisine Yannick belubu ba recette à Kitoko. Cuisine Yannick asalaka manucure, pédicure, asalaka ba perruque, soin de visage, asalaka nyonso, ezaka kangolu. Ezan effort nanga te ba vrai nanga ezaka kangolu ya Seigneur. Bokota émission na biso ezo banda. Liboke na biso na mukolo lelo tolingi siko to panja liboke ni na memeli bino. Ba vrai na ngai cuisine Yannick TV amemeli bino kaka émission ya Hans Luzolo. Nebi ke boyebi Hans Luzolo bien, j'espère que boyebi Hans Luzolo bien koleka cuisine Yannick TV. Boyebi muta théâtre na biso, boyebi nzamba sala ngolu azalaka na kinte aza en Europe. En tout cas nzambe est tellement aza malamu alingaka ba oya ye. Cuisine Yannick TV amemaka na kaka ba conseil. Cuisine Yannick TV na finga kananga te, na jija kananga batu te, mema kaka kopesa conseil pona kotia pe kwa. Nzambe asunga biso pe ekota entre Hans Luzolo, mama Kalunga, mame pela eza koyinda. Bokota eza koyinda. Tomoni Hans Luzolo asalaka live moko boye, ça fait une année. Asalaka ngona CLO na statut na ete asalaki yango na snap bazaki na CLO abanda koyemba pa werason na minute o basalaka ka ndeti bango mibale me ndenge pe CLO a publier yango a comprendre pe tende pe ebima eyebana pete me kotala une année passée Hans Luzolo alobi non vacances na kitana bana nga na kin. Hans Luzolo akena bana kin akeno lakisa bango mboka o papa abotama o mama abotama botala pe mboka na biso ekosala bien. Bayambi mama Kalunga na émission, mama Kalunga nanga, mama Kalunga esiko za nazo peso bambote ba bonsoir ba bonjour ça dépend ere kokute lo. Mama Kalunga ngana yebi okoza mwasi ya ba prière. Nebi ke mama Kalunga ozalaka femme sage. Nebi ke mama Kalunga oyebi bien ko répondre. Mama Kalunga kobebi sa réputation na te. Mama Kalunga biso toyebi o ça fait longtemps nan to ko na ba bêtise te.
toyebi oke mama Kalunga oza vraiment mwasi moko o mi respecta ko oza mari oza na bana na yo jamais toyoka ba bêtise na par-ci par-là toyebi ke yo oaka kaka kosekisa biso mais ekosala pasi na mokolo lelo mama Kalunga oleki na émission batuni o mama Kalunga omonaki Ansi Luzolo na bana ndenge bayaki namonaki Ansi Luzolo na bana mais mwana Ansi Luzolo akokana nga makasi mama Kalunga ntuke esalaki pasi okoki kokotisa bana na makambo ya bino te parce que Ansi Luzolo aza frère na yo yo oza sœur ya Ansi Luzolo. Ansi Luzolo abengaka asenga ba pardon soki oza vraiment mama opriaka oyambaka pardon Ansi Luzolo okoki ko répondre bongo te ba vrai abonné na nga na okotela na nga mutu te mais nazoloba analyse o nazosala ba vrai na nga parce que trop c'est trop mama Kalunga toyebi oza da na succès na yo koluka susu te ke mama Kalunga babando lobo na ndenge mwa mabe ekosala vraiment kitoko toko bebisa carrière na mama na ngai mwana anaza mwana mukie mwana ana aza kutu même ko ayebi ataku mambo ya théâtre papa na sala te obi asala mwana ana ayebi yango te aza vraiment mwana mukie parce que mwana na ndenge aza na kutu ko rien par rapport à makambo na bino ana ene loko te na kati falaki pa mama Kalunga loba bongo yo lobi bongo par-ci par-là balobi mama Kalunga répondre Ansi même nga cuisine ya Niki TV na landaki yango na monika mama Kalunga quelque part ozane eloko mona mutema ndenge siko obimisi yango sentir libéré mais il fallait obimisa yango papa il fallait obimisa yango pa Ansi Luzolo ye moko il fallait pas osala pa mwana parce que mwana ana aza kitoko parce que mwana na sa moyo ya ba vrai ba abonné na nga mwana mabe azala na ete na sa moyo ko mwana mabe azalaka te mwana soko ozotie kaka propre ozolati bien ozosala ba coiffure okolisa bien mwana mabe azalaka te bana nyonso baza kitoko parce que kotala ndenge bazoloba mpona mwana en tout cas ezosala bien te naza mama nayebi douleur azemi nga kutu nde nazawa ko nayebi ke bino boya bastar na biso nayokaki pasi nalandaki information wana mais combien de fois mwasi ya Ansi Luzolo na ndako baza ndenge nini famille ya Ansi Luzolo baza ndenge nini bino bomona na bino ka likambo mukie bopelisi na bino moto boluki na bino ba mature mais eza makambo munene mama Kalunga yo bimisi eza makambo munene kotala kuna mama Kalunga alobi boye kotala kuna epela kuna susu alobi eza koyinda la duchesse peut à répondre en tout cas ezosala bien te bo excusez ezosala bien te parce que kotala ba mama na biso akale ba groupe ba mama ba mengo ba groupe ba mama ba papa Elombe kotala ba papa Kwedio ba kei kotala ba papa Dudunga Furato ka ba bêtise te kotala même na groupe ya sans souci yemoko sans souci que ton âme repose en paix papa sans souci to mona biloko te bozo sali réputation na bino moko bozo bimisa ba secret na bino ko eza bino moko ya kala o biso même biso to yeba temelelo to komo yeba et ça la vraiment passe et ça la kitoko te botala même ba film à Nigeria na ba film à Nigeria yoka ba bêtise te yoka si na ba film à Nigeria kuna ba swanaka te ba swanaka ba discutaka mais baza sage pourquoi kaka biso bana mboka tozo bomana mama Kalunga kuna lobi à répondre epela kuna keko répondre la duchesse a keko répondre Ansi Luzolo a lobi trop c'est trop papa nini même ibabe TV tsalaka pa na ya yo kaka papa nini akolinga baloba mabe pona mwana ye mama Kalunga en tout cas eza kitoko te moto epeli yo na Ansi Luzolo moto kaka ya mukie moni lulemo eza nango mukie me tumbaka zamba mubimba bokaki ndenge papa nano aloba kiti frère na biso Moïse Matuta papa Moïse Matuta nzamba pambolo esiko ozali papa Moïse Matuta alobaki bakangi munoko batikeli biso matoi loba mukie yoka mingi exia koloba trop oki kosala gaffe moyo moko oki ko imaginer te parce que ebo oleka na ba émission ba poser bino ba question
faut boza la sage à kopesa ba réponse wana réponse on azo bimisa est-ce que ça bien et loko ngana koloba bombe zo bombarder ou bien zo bombarder te faut koza la sage ba maman nanga faut koza la sage ba papa nanga ezaka bato théâtre te même biso ba maman biso ba papa partout bokolande vidéo o bokolande mission lelo faut koza la sage na réponse ni no kopesa ndeko na yo parce que trop c'est trop mambo ezo leka na milieu na biso ba noir ba congolaise en tout cas ezo sa kitoko te kitoko te cuisine ya nika pesaka conseil moto ezopela papa kibutu pa lobby kune nana lobby loba ezosa kitoko te bandeko na nga toluka kimia cuisine ya nika ayekaka po apesa kimia mama Kalunga zwa kiti vanda mama Epela zwa kiti vanda tiana se Ansi Luzolo zwa kiti vanda la Duchesse zwa kiti vanda Ibutu zwa kiti vanda na bengi batu nyonso 4 o natangi mama Epela natangi mama Kalunga natangi la Duchesse natangi Ansi Luzolo bino 4 na bozana o base bozana ba kiti bo vanda bo yoka na cuisine ya Niki TV émission na saleli bino na mukolo lelo bandeko na nga na vie bozalaka sage bazo benga bino star bo memango na mapeka te fo bo bisa nzambe sunga biso to tambusa ki star na biso po biso moto okokate après ki star boza batu boza papa boza mama boza na bana internet otozo mona même lelo bo mona ka mwana na botie na ba miniature na minute aza mwana muke soka komi na 18 ans soki akomi na 20 ans akomona ba image oyo ekosala mwana ana ndenge nini aloba papa on sala que mission na lelo ba okende na nga na kini po sali réputation na nga parce que à cause nous la même ki mwana na kini ba kende ki na bango vacances makambo nyonso ebimi Ansi Luzolo soki akende ki vacances te na mwana makambo pelinga ke bimate en tout cas ça bien te mwana naza mwana muke mwana naza star te malgré balobi mwana star aza star mais mwana naza muke ba mama ba papa na nga ezo sala pasi combien de fois moi ça Ansi Luzolo emoko na kacha ndaku douleur wana être maman zo sentir ndenge nini ba finga ka mwana ne abocha memi 9 mois ezo sala pasi bandeko na nga et ça la vraiment ma be makasi to changer bizale na biso to changer comportement na biso to changer façon d'être na biso parce que trop c'est trop ba film nigérien na to mona ba biloko te na film nigérien na to mona ba polémique abote wa leka fingi to boite YouTube ya pona mutu nyonso azane na capacité ko sala chaîne alingi mais yebe loko nino osala na chaîne yo yebe loko nino koloba yebe loko exosala ekotikala omoni na chaîne ya YouTube eketikala même 100 ans eketikala kaka mwana na era bando mona eke sala mwana na bien te sala kwa moi blessure intérieure moko ekotela mwana ana parce que na minute aza mwana mukenzo comprendre na le côté mais era kokoma na 18 ans era kokoma même na 15 ans même na 20 ans mata conscience à mwana ana et ça bien te ba papa memenga na kin pour sali réputation nanga quelque part ba ndeko nanga to sali bien te mama Kalunga Luka frère non Ansi Luzolo senga et pardon ezaku tout ma kamnyo tout baka na ka na internet non internet ezaki te bonne ko kofunda pa nani jija za wapi to ebika jija za la na prison to ebike so bakanyo fo luka jija luka avocat okoye balikambu na okuno samini muto ayebezaka yo na jiji entre 4 murs esili mais kotala kaka ekomi fufu aleki internet ngunga leki internet njinja leki internet eza nango bien eza vraiment bien facilité biso na ko communiquer facilité biso na koyeba makambo suso to yeba kite mais bongo te bo solo li mabe makasi ebeti vraiment salité makasi bande ko nanga en tout cas ça la bien te cuisine ya nika bomba neta loba na vérité balobi 99 jours eza mutu mais jour moko eza Seigneur kota la famille Ansi Luzolo basiliki maman Ansi Luzolo maman na pesi vraiment bravo aza vraiment maman Ansi Luzolo yebisi Ansi Luzolo ngane edika bongo te
Mama Kalunga za mama. Mama Kalunga za mama na onde kono mwasi. Mame pela za mama na yo. Azande kono mwasi. Oroki ko répondre bango te. Moni silence, hein. Ba frère na ba abonné na silence eza mukie. Mais ça très efficace batu ba bosanaka. Yo kenisika mutu soki alobi no yo faut répondre ye. Soki alobi no répondre te. Et là qui répondre te za nango yuma te. Et il y a encore un fini dans le zombie se lève à faire sentir nga. Wane yo solo ni mabe. Parce que moto ezope là, parce que moto ezope là parce que Anse Luzolo yo pour répondre ki Mama Kalunga. Soki zaki nga Yannick hein. Nazaki conseiller non bien nazaki pembe non ngena biso Anse Luzolo ko répondre Mama Kalunga te tika Mama Kalunga loba na ça va passer. Parce que Anse Luzolo yo o répondra ki Mama Kalunga. Yango moto ezo continuer toujours kopela. Malgré za papa za ki na douleur wana, yo nde mutonga oboma moto Anse. Yo moko mutonga oboma moto yo. Il fallait vendre no kana silence no wana. O vani no kimia parce ma vrai femme abonné na ngai. Pasteur Denis Lespetas alobi nini? Frère pasteur Tom ça sainté. Boye biango te, boye bité ba bonné na nga ba vrai na nga. Mais kotala pasteur Toms aleki même na émission te, à répondre te, azane un silence, azo prier na ye. Anse Luzolo komi déjà papa. Oza star na nga. Zwa vraiment kitcha nande na chelo vanda zalaka na maîtrise. Senga ka maîtrise pa nzambe. To ozo prier, biso nyo tout faut ko senga ka sagesse, ko senga ka intelligence, ko senga ka discernement. Parce que ce qu'on a na sagesse, oza na intelligence, oza pe na discernement, eza vraiment bien babonné na nga et ko facilité yo ya ko comprendre makambo misusu makambo misusu bazwango na misute. Makambo misusu faut zwango na deux sens. Aux gens physiquement, aux gens spirituels. Faut voir on a deux sens. Parce que papa mutabomba andaku. Malgré tout maman pas bomba andaku, papa pas bomba andaku. Yo mtonga bomba moto yo. Omoni maman bino lobby. En tout cas, Anse Luzolo na CP livre moza bien éduqué oki mama abino. Mama abino lobby Anse Luzolo kotala ki poto na onte. Kotala ki star na yote Anse Luzolo. Senga Mama Kalunga pardon. Senga mame pela pardon. Kaka nengo leka ki c'est trop. Mais si koyo Anse Luzolo susu aleki po senga pardon. Alobi ata Mama Kalunga répondre. Ate pela fingi akoloba lisusu te. Ansi boende tozo linga. Koloba lisusu te. Bobo mana moto mwana anaza mukie. Mwana anaza na innocente ebi na eloko te za mwana mukie bobi mise na kacha makamu na bino ya mikolo. Bino na bino bato ya théâtre bolingani te. Si la loba ki boza ba hypocrite bonzima ki si la bisalu te. Oh si la bisalu ola ksa nini o mami sa ola aloba ki na vrai parce que yango tozo mona. Basi eko eleka pendant 20 ans lelo komo bima na poisa. O ezala ki na kuku bobimisi yango na poisa. Pona nini mabe komi malamu? Pona nini? Leke azoyeba na te ya azoyeba na te bino nyotu ba star bokokani. Eza kitoko te, eza kitoko te, eza kitoko te. Même oye poto. Poto eza nango lola te. Poto eza peyo eza développé. Mais ko tchana mutu na place na yebi ke o aza ya nanga ser nanga aza ser na yo. O aza petit frère nanga aza petit frère na yo. Balobi respect eza réciproque. Mama Kalunga mi respecter. Mame pela bo mi respecter. Bo banga mabe. Tozo kende wapi to komi wapi batu bazo lala bazo kufa bino zote ya bino te. O lalo la muki moko azate zote ya bino te. Bozo mona ka kista wana bokena ngo wapi. Bokena ngo wapi botala la reine Elisabeth à Londres. Moi chatonda mbongo alala na mbongo soki basomba kaliwanda akufite. Mais nzambe tellement za nene akufi. Po nzambe fala kisabino ke azaka kanzambe. Muta kokene azate. Ete ya bino te makambo bomona na sa moyo bandeko nanga. Cuisine ya Niki TV zo te nga so na lali na lamuki na bi nzambe merci na banga mabe. Na lukata effort akosala malamu. Na balola lulemu na ngai même 7 fois. Ni na koloba na muninga. Nini na kokoma.
nini nakosala na bémission na ngai parce que nga nakofinga te nga napesaka toujours conseil Ansi Luzolo na sepeli makasi nzamba alola pambola akokisa posa mutema na apesa mwasi no kimia parce que mwasi no nanda kwa zana kimia te mwasi no nanda kwa zana ba question o azo poser moko nzambe mwana ngai être maman ezo pesa pasi mais nzamba lola aza capable à consoler mutema mwasi na yo semeki na biso aza capable à kopesa bino kimia na famille Ansi Luzolo likambo eleka boma moto papa na ngai mama na bino lobi ko répondre lisusu te mama Ansi Luzolo ba vrai ba abonné na ngai alobi ko répondre te bokota eza koyinda bo commenter bo partager bo aimer vidéo yo cuisine Yannick TV apesa ka toujours ba conseil cuisine Yannick TV alala kate cuisine Yannick TV azo veiller toujours ba conseil na pesi mama Kalunga na pesi mama Pela na pesi papa Ibutu na pesi la duchesse na pesi Ansi Luzolo na bino nyonso wana na ba ona yebite bozwa kimia parce que trop c'est trop ma secret na bino abata théâtre ya ba star na biso ba comédien tout bomba ngo bino moko ce n'est pas la peine botana on internet wana ekotika la même santa lelo sengi mama Kalunga pardon mais tikali mama Kalunga sengi o pardon etikali o sengi pela pardon etikali ekolongwa kate etikali toyebe loko tozo sala toyebe loko tozo luka tomieba ko balola lulem ne so même na be émission boleka kabozala ka sage okoloba kaka eloko amuki otumbi nzambe tumbami moto epeli parce que mama Kalunga alobaki ke mwana ana kokani na ye moto epeli ba frère na nga bokota eza koyinda toluka kimia na kotoli na nga mutu te na lobi na nga kaka conseil cuisine Yannick afingaka te ajijaka na mutu te na memeli kaka bino conseil yo na memela bino nzamba lola sunga bolanda émission na ngai boyoka bo commenter bo aimer bo partager ekosala bien bino moko bisika bokolanda nzambe apesa bino kimia bato ya théâtre na biso nyonso a consoler mitema na bino muto aza na ba question ne o alingi moto epela o alingi bayeba nga msu succès sila na ngoko na bimaka na makambo Ansi Luzolo ne epela bayeba nga boluka na kimia succès mutapesa yango eza nzambe succès baluka yango boye te so bozoluka succès boye bosala vraiment bosoto makambo asoni mboka nini vraiment mboka nini même ils sont tali na Nigeria ba film Nigeria to lela to sepela jamais to ka babiloko même ils sont tali na ma famille jamais to ka babiloko kaka na biso ba congolais to ebite zanini congolais to changer comportement na biso to changer mentalité to changer façon d'être na biso parce que ma belle qui makasi eloko mususu boleka na be mission boye bandeni akoloba boye bandeni akozala sage toloba okana mnoko te ezana na mituna biso cuisine Yannick TV alala kate azosala toujours musala na ndenge amesana kosala na tikeli bino na minute yo babone na nga bolanda Ansi Luzolo ndenge moko azosenga ba pardon en tout cas cuisine Yannick vraiment asepeli makasi boende alingaka yango bomoni na sali live na nga na mukolo ya lelo parce que Ansi Luzolo akora asengi pardon cuisine Yannick amemeli bino ba vrai ba bonye na nga bokota biso tozana te pona kopelisa moto non biso zana pona kopesa pe tozo sala toujours musala na biso bokota bolanda video oyo bo commenter botala Ansi Luzolo ndenge moko a répondre soki asali malamu ou bien asali mabe mais cuisine Yannick TV amoni na eza malamu makasi bo commenter bo aimer video bo tchaba j'aime ba cœur parce que cuisine Yannick alela ba cœur na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love à suivre. Voilà, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, ici c'est votre frère, l'artiste humoriste congolais Ansi Luzolo. Je pense que Mounina Sunayawa. Et
je ne viens pas pour rentrer dans le détail de tout ce qui a lié ou non surtout les cas qui entre moi et collègue Nanga et ma collègue Nanga, disons. Et je sais que ça choquait beaucoup de personnes. Depuis Baébanga en Slozolo, ça fait presque 20 ans de carrière. Vous ne m'avez jamais vu dans cette peau. Et je voulais juste réagir en tant que père. Mais certaines personnes, mon sortie médiatique, c'était vraiment de mauvais goût. Et je profite pour cette occasion de dire pardon à tout le monde. Et à ma maman aussi, parce que c'est... Vous imaginez ma mère à les réseaux sociaux, elle s'est enflammée. Elle a éducation, elle a valeur en tant qu'institutrice. Je demande pardon à ma mère, à toutes les mamans qui ont été versées par rapport à Badir Nanga. J'ai dit parce que est les cas, on ne peut pas revenir sur ça de un an passé. On sait déjà, moi personnellement, avec mon Dieu, parce que quand on dit pardon et puis c'est fini, donc voilà, c'est la famille, on reste ensemble. J'ai dit merci à toute la corporation des artistes congolais, au vieux Masumu, au secrétaire Oxygène, Boussolo Linabiso en apartheid, chacun à côté naïe, qu'on cesse les faits. Merci à tous ces hommes dédiés, merci à ma famille, merci à tout le monde, au Nyonso. Mabengaki pour qui m'écoute vraiment, qui m'est entre nous déjà, je vous dis déjà, il y a la paix. Et la zone de sous qu'on a bandé là pour la deuxième fois, bateau Nyon sur la qui les est, veuillez m'excuser. Et pour mon anglais sous na po ata bosimbi nga bosimbi moi si na bosimbi bana na otigara nzambe moi GG. Et les gens qui parlent, vous pouvez parler comme vous voulez, mais nous tout banda kala, tout ebaniza famille, comme on dit bien, si la famille benda naka, mais katanarati. Tout repotana entre biso, kandi baloba ake, bananda kumongo bazon mara esikamoko. Donc vraiment, donc je n'ai où melati, vraiment na loba déjà, na ebi ke batutu bota la ngala bandaku, boyamba ba esquisse na ngamo na bino en Slozolo. Donc voilà, toutes ces histoires qui viennent de se passer, je me répands pas na bamba propos nanga. Mais na singigara pardon, na bateau tout bazar qui les est. Et puis voilà, la vie continue. Merci l'implication et l'association Nabiso comme Naouti Koloba ici que tout le monde. Et puis tous les pasteurs, tous les hommes dédiés dans bateau partout, maman ou beaucoup melingai, même pour tous ceux qui ont insulté, que Dieu vous bénisse. Il y a même ceux qui ont qui plus très loin et ont insulté n'a pas jamais ma fille n'a rien à voir dans ça. Tu t'imagines un responsable, oui, n'a pas jamais au film, n'a aussi que les messages privés à ben site, que Dieu vous bénisse pour tous, pour tout. Donc, nous, on continue notre chemin. Tout chemin sur mon panzi, total chemin Sika. Je profite pour cette occasion de souhaiter joyeux anniversaire à Maman Jolie Kalunga, ainsi que bon rétablissement. Naïe. Et j'appelle à tous les fans au dans le monde entier, au tout, Basipela, Namoussa, Lanana, continuez à me suivre.